Mboshi, bonsoir. Bonsoir, Pichumanga. Tokutio awa na restaurant Elumbu ya Congo. Restaurant ya Sikaboule. Olie bien, omeli bien, lobela biso. Ouais, biso e awa na restaurant Sadi Sikaboule, c'est ma sœur. Sona e awa na zamu payate, oza parler na biso. Ya on t'expliquer ka na Paris. Adresse za moko et pas Sikaboule. Tolia kitoko, tomela kitoko. Donc rien à dire. La famille c'est sacré. Somoninga awa Sika c'est ma sœur Litonge. Sadi Matonge. Yango moninga pas Sikaboule. Équipe est complète, Bagila Monta, Balvaro, Didier Beyoukou, Bachiko Mabelema, Blaise Mawete, l'honorable, le silencieux, Nanougato, Moto. C'est l'équipe est complète. Yango moni biso tozana biso gara. Tozana biso, ça dit j'ai changé. Bana Paris son nuit, on s'est retrouvé, on peut ma calme, la musique est bien, ma est bien et pas Sikaboule. Yango moni ngape mboshia. Ndeto sumwa repos koto on a tapis rouge, yango on peut maman dimi koto. Madame, on a mon IP, Pichumangaya, n'a sepeli vraiment. Donc c'est ça quoi. Donc rien à dire. Tout ça, moto. Toujours dans le restaurant Yassika Boule, à Paris, dans le 10e arrondissement. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, petite sœur Mangaya. Bonne nuit. Ouais, ça va? Kala. Ouais, en tout cas. Il fallait namouna awa kaka à Paris, dans le 10e, mais pas à Yassika Boule. Ouais, parce que bon, Nangale c'est gros ambali, bosso na les gars. Na interview na restaurant africain na moni que restaurant moko o esali vraiment que il faut na ya eza esika ya Sikaboule déjà za petite sœur na ya Matonge yanga bomoni bon bere betami pour mona ba villageois ya moloka ipenda donc biso to zawa pagila mota boshili passa donc to za pena donc dans tous les bana Matonge ba villageois tout ya molokai donc petite sœur na mino Sikaboule asale loko pona biso ya kaka pona bana Matonge te pona batu tout pona batu nyoso olingi kolia olingi komela o nyoso okolinga okolia moni biso to vana na ba poto awa to babilon so to liongo neti mwa kalaka mais tant que tu es à Walelo, tu se retrouver. Et ça dépend biso bien, il y a relié à biloko mboka quoi. Voilà, il y a relié à biloko mboka, tu l'es bien. Restaurant qui toko propre, staff pende fanda pena. Donc il y a rien à dire quoi. Il y a vraiment rien à dire qui toko. Check. Merci Yaya. Merci Peli.